Ya Gabi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Vraiment. Batu nyonso ya théâtre na mona mutu oyo à côté les maté que non alobela ya Gabi vérité. Nayebi ke bato minoko bazali. Bo telema, bo lobela ya vérité parce que nayebi te hein, je ne sais pas. Apparemment ya Gabi nayebi te soka le ba nyonso théâtre na koloba nayebi te. Nayebi te I don't know. Parce que ma mususu abetaka donc on sentit que non nga muto simba nga été. C'est pas ça ya Gabi mais quand on kolembisa moi muke. Naza show bomoni vidéo ya papa Guy Ngombe na papa Serge na Belleville TV. Bazali wana baz vidéo wana donc na meke lukango na luki yango falla tchela bino vidéo wana son wana mais naza sur boyoki yango. En fait bazo je ne sais pas bazo adoré été mais bazo sala ki jale loko ba okumisa ye Belleville TV bomoni kande ba sala ki si la bisalo na vidéo o ya challenge ebimaki wana si la bisalo moyo eza bongo Belleville pe papa Serge na Gingombe bazo sala ki dialelo bakumisa mutu na bango c'est normal. C'est normal. Mais tout le monde a une émission moya Gabi Aleki pour dire que batata mibimba bon on a alliance. Oh, mais ce n'est pas un péché, Yaya. Ce n'est pas un péché. Biso awa toyaka tolobaka toujours vérité, tozala toujours au milieu du village. Tolobelaka makamo eleka na communauté congolaise na biso ba comédien na biso. Donc awa ekomi décan. Théâtre ekomi décan. Quand de musique ezalaki. Ah non. On sentit que non ba ba pesa ba position na ba. Donc ndeto za bo to yebi que ya Gabi aza Abakouk. Mais quand bino mo boloba que non te star faut pas qu'on pesa position. Tolandaki ya Gabi dernièrement dans émission awa. Alors que non nga naza Abakouk te mais nga na linga sila bisalu mingi. Siko tomoni après comme on nga naza Abakouk nga na linga ka mamse donc a komi do azu côté ya sila bisalu. To ebité ezaka pour ba pesi rôle na trop c'est trop. Tomoni pe na mona ya Gabi ba pesi pe rôle. Ba jouer pe bien mais incarner rôle na bango bien maman na mwana. Siko wana nyonso nezaka ke non pona ko flatter si la pc ba rôle pour ce to total bien ya Gabi ba sixio azalaka nango na kala wana ba sixio azalaka nango ti lelo azana nango te ba sixio wana azana nango te mais sikoyo so to total ba sila wana boza ba to génération moko na basila ya wanga na beta asete mingi na lobaka étoile likolo awa ba étoile ezebele mengenga ndenge moko te donc ba destinée ya bato ezala ndenge moko te mutu na vie ana parcours na ena destinée na ye eza bato mosusu akotombwa mama kasi likolo bato mosusu akotombwa mama moke donc baleve elekeseni comment na papa Serge na Gingombe en fait bakumisa mutu na bango c'est normal. Challenge ya sila bisele salamakia. Tout le monde dansait. Batu nyonso babande ko bina. Sila bisale ba na ba comédien everyone bando bina nzembo sila. Ezani bazo adorer sila. Sila sala nya supporta ba famille na bango. Non, ezaka juste eza ambiance, eza nzembo moko esalami. Banzembo mususu ndenge ezo bina mawana o bazo tia ba la mwana par exemple. Ba ocha comme artiste bazo sala quoi bazo adorer fali pupa eza bongo mais ce que to moni ya Gabi on dirait ya Gabi ne apelisaka moto na makambo pour soki Gabriel a leki une émission et retour ezalaka ce Gabriel a leki une émission abetaka ba moko pouf mais émission comme salama oui peut-être ça une stratégie na ye eza marketing na ye na ebité soko sala ki sankara ya sila bisalu ngana bino to ebité donc ya Gabi soko aleki alu ya lo ba ne vérité ya Gabi lo ba vérité franchement
elle dit la vérité. Donc d'après, c'est la vérité. Aza free, muta okangaya azate. Oui, c'est sa façon d'être. Mais, la vérité, mususu koloba yo moni lokolo obongisa mais ozo bebisa. Papa Serge, ba mikolo. En plus, à préciser, papa mikolo bongo na alliance mabumi minene bongo. Woneza ozo finga bato indirectement. Oh, mais mon nyo soit la intérêt na yete. Mon nyo soit la intérêt na ye. Place au moni que non, baso futa awa na yebi ke awa moi 300 moi 500 zanga ate. Place on na lié sakabana. Tout le monde a ba boss mi, on a boss moi muki mais boss na yo OPC respect. Mais c'est ça. Oh. Yusko boss faut zandeni, boss faut zara mukolo. Te. Ba papa Serge aussi to le but total bien. Surtout papa Serge na film à belle vie, presque film nyon so zalaka. Tournage nyon so belle vie. Na ba film nyon so azalaka. Pour a opé sa talent na ye. Et puis on s'est retrouvé. Et ça m'a bêté. Et ça m'a bêté. Et ça vraiment m'a bêté. Ça m'a bêté. Ya Gabi, tika please biloko wana. Tika biloko wana, tika biloko wana. Et ça malamu mingi te. Oui. Toko omona o lo barana en vérité parce que dernièrement pe annoncer l'émission mususu. Tomonyo leki o lobi Karine Yamado, je ne sais pas ce qui boele na yenini, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, boele la tobi qui va se rimogo ça qui Karine a finginga et tout. Mais mawa leki une émission a lobi que non Karine Yamado mona malamu a edanga boena boyo o s'attaquer mbala moko na mao. On s'attaquer na mao. Mao assis sa problème na Viviane, bazaba mbana tout. Non. Pourquoi toujours allumer le feu? Pourquoi allumer? Ezabilo mususu il faut que Luka no elongi nzambe ya Gabi. Il faut Luka vraiment elongi nzambe. Oui, oza mutu, osala succès et tout. Succès ezan attend nango. Sala succès mais tika en bon terme na bato. Parce que lobito ebité ya Gabi. Diane auta kokufa tomona ki bozaki ba problème na Diane. O alingi mwana ngai osala ba émission na ndenga yo kufa. Mais jour ya matanga ya Diane ya Gabi ayaka. Ya Gabi ayaka. Moi j'étais là ba série wana nazaki na Congo. J'étais sur place. Ya Gabi aye ba caméra nyonso zaki braqué sur ya Gabi. Ba kanisa ki akoya été. Mais aye. Mais pona ye tellement années sans foutiste et ça qui est le côté mais nga nakoya te. Non, yo kana soni, mais y a tellement d'années sans foutiste, baba na ko solo laté, nandengi akufa ki akota sa mabele, bando solo laté. Bando solo laté? Bando solo laté, mais ayaki na matanga. To ebité o barando, oui, boko sala barando. Mais rando ango ezana sukate pour le lomu to kokuya pou akoya suzi bantu wana koya ka kufit. O basola kana Teresa te. Oh lolo, mais tout le monde est Teresa na matanga. Si ko finalement boye la kanini. Boye la kanini, bo umeli na musala oyo. Bo epate pende basila na ba belle vie bazo epate. Comment bino bato génération na bino bozaka bo pesa ka ba position. Bo epate tout le monde qui ya Gabi a abandonné ça ba film. Mais ba film ngo est stoppé. Ando sa ba émission awa comme un sous journaliste ando sa ba émission tumba oui. Moi, j'admire son courage. Asa la magamona, courage nyonso. Ya kotakane partout. Tumba wana film qu'on appelle ça comment? Émission wana. Et ça la succès, maman tumba. Mais ekatana pourquoi? Ya Gabi, s'il te plaît. Toyebi que lo baka vérité, ça bilo musoko panzaka to bebi semité mabato basale le côté. Comme papa Guy wana, toyoka papa Guy na ba polémique te Gingombe, na tika yokete papa Serge également. Na tika yoka bango na ba polémique te, o alobi boye, o ase bazala na bango te bango basala ka musala na bango. Mais pourquoi ko humilier ba ninga na obo o bazali ba ninga na na ebité? Parce que pour na belle vie TV ba benga ka yo te tonini. Pour na ba chaîne minene mingi tout le monde a mingi ba série mo boya Gabi te to ebité pour abela ki ou pas. Parce que ma chaîne ya minene za si la na belle vie. Nde ba chaîne ya minene ya théâtre. O nyoso etikali wana wi ba chaîne mais ya minene za lokwa ba RTNC, eza lokwa ba nini na pese par exemple ba chaîne ba
Bah, télé cinquantenaire, hein, bah, en fait, ma chaîne à minene, quoi. RTNC, c'est la chaîne nationale, mais parmi ma chaîne à minene, oh, il y a théâtre congolais na YouTube. Et ça, Belvina TV, ce qu'on l'équipe, qu'on a battu au cas. Oyeba na quitté au l'équipe. Oyeba ni maman aux succès, c'est ça. Mais tellement de gens na Yagabi, avant tout le monde na Yagabi, tout le monde na série mo Yagabi, abando ça la émission mo, si la bisalo na linga ke makasi. Yeso koza. Donc ando le toujours si la bisalo en bien. Après quelques temps, tout le monde na film. Donc on est qui flatérité. Parce que batumso bako le que non, au bando le bela si la bisalo peut pas son rôle, enfant va passer son rôle. Ce qu'on a minitio. Na minitio, tout le ba Yagabi a commis à Bakouk. Mais ce qui baninga de l'autre côté, bazo kumisa mutuna bango ça la kijalelo. Bazo kumisa ndenge za la kado obeta mutu o tole mutu quoi dans sens mo vient nanga tala wa kitoko vient nanga ola ta bien. O meka nde batu bakumisa kawana ezala bongo. Ils ont flatté mutu, flatterie ma bête. Pour ce qu'on flatté que non chaque film n'a pas de chai pour que non chaque film a belle vie mbongo kota c'est de l'argent c'est ça objet sur ça la route on a na mutu bozo flatté obika que non ngane na flatté na objectif pour na zo nini c'est ça mais pourquoi qu'on humilier baninga no théâtre boy quelque part yo mona ko ça l'émission o loba no vérité mais parfois toute vérité n'est pas bonne à dire et ça biloko mususu lobi tu blesses les gens. O lobi be muto tika na kandano na mutema tala tel to so la raté mais yo finalement combien de personnes oyo so la na bangote combien de personnes pona yo tout monde ba polémique ça là on a ba sarato là on va sarato la pe munoko sarato la loba finga c'est que finalement combien de personnes oyo so la na bangote o sala musa no bien incarna ka rôle na yo très bien oui. C'était ton temps, mais pourquoi dans le film Nyon so bazoya Gabi li sous-souté? Batumso ba kombo na bango ba problème. Oui. Parce que makambo, ezaka na monde à théâtre ndeto yeba ka makambo. Et ça peut besoin éviter problème babi que no yo za no mama munoko. Ya okoma no siko na ba comme ba mission ya ba ekoma mingi ka ya ba kolamba et tout ba biloko moko ya bongo. Yagabi s'il te plaît, talaka oleka na émission. Oui yaya. Tolingaka yo, to admiraka talent na yo, au sala combo, au sala succès lelo o leka inaperçuité. Gabriel Bolembo, moi si kitoko. Yo na yo te mana Gabriel Bolembo, moi si pembe. A jouera bien. Yazaka mais lelo, et ça le camboitan. Na minute eza belle fille. Eza sila on appelle ça la succès mais à tenir kaka. Eza wa Coca-Cola. Basi la bazar wa ba Coca-Cola. O basi la. Biko na bengo Coca-Cola. Tobota ma tokuta ba Coca-Cola, mais ti lelo Coca-Cola ezalaka to melango. De l'eau mo si la kadango succès. Eza kaka. Et maintenir kaka. Eza bongo. Na répéta kango ne mutu na mutu an étoile na ye na vie eza mutu mususu nzamba sala yo oko briller ko le kabaninga te étoile no kozala moyenne o sa no succès ka succès inter Congo mutu mususu sa succès international bilima succès ya mususu ya local kaka na poto awa ba ka ba congolais na poto ne ba oyeba eza mutu mususu sa succès monde entier ba yebi mais ata congolais c'est ça. Donc c'est saboté que babiloko na théâtre ka bino na bino bo théâtre to linga na kate awa ki mutema beza théâtre to linga na kate théâtre to linga na kate mais bino monde bozo linga na te bino monde tozo linga na te tobi ke ya Gabi lo barane vérité ya Gabi bomba kambongo bien na lande d'émission mobwe a bomba kambongo bien ezaka na matango ezaka ya oya kufa na Angola Mireille ya Gabi aloba batu bando sala cotisation nyo se bando ko ya na maboko na ye siko batu wana ibutu na koloba ibutu azolandela atuna amatangi sili siko mbongo etikali combien ya lobi na zana compte à rendre pesa mutute mbongo etikali na ozwa na pesi na famille amira yesa o etikali bona combien la secrète na sika na bi ya Gabi ya za bongo elle est comme ça abomba na vérité te alobaka na ye okene wapi silika azakuna sans foutiste oui c'est bon c'est ta façon d'être mais
Parfois, il y a d'autres choses. Yo, on s'en foudre na yo, mais tu ne sais pas le ça na mité ma batu. Yo, ça la bon, on a le côté, oui, on s'en foudre na yo. Mais quelque part, mité ma ya batu comble aux blessés. Eh ben, journaliste à moi, on a habité dans le pays. Tellement à nos finga batu. Tellement en mauvais terme na batu. Na matanga ne batu bayete, à part famille na ye. Batu musu bayete, ba kiti za la vide. Poani. Yazaka mabena mutunyos. Merci, je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. En tout cas, ba comédien bolinga na yagabi bongi sa place wana tolinga ka trop. Ojoaka bien, ozalaka bien, mais moko ki chocho na yo, vérité na yo, moko blessé pe bato. Oui. Et ça mutu mususu monika yazabi loba loba. Soka lobika est blessé. Pourquoi? Pourquoi? Yozo blessé bato. Si ma somme yo salat. Merci beaucoup. Restez toujours connectés sur Bibiche Bombe officiel. Bye. À la prochaine.